ndeko na ngai zala na komi kitisa po nzamba tombola yo. Message otoye nango zala na komi kitisa po nzamba tombola yo parce que ba mokili soki nzambe apamboli yo ba mususu ba osepela lipamboli na oti. Parce que tozu exemple ya Yesu ye moko tangu sango yo kama kike mokonzi ya kobotama mokonzi ya kobotama Herod azaki na kobanga akanse lokola Yesu akoya kobotele kibokonzi naye asaki nini koyoka yokaki asali nini atindaki baboma bana nyonso amiki bakanga bango baboma yo pe okozala na lipamboli na yo nanu kutu esimbi te deja osi olobi deja yango toyebisi bino boza tozala lokwa ba aigle zala aigle kati na nkolo parce que ba aigle mutu nyonso pe akozala aigle tokomona ndeko mo paza na ye paye mais aza pe aigle parce que tant tolala tolamukaka devant ya nzambe ezalaka apesaka biso opportunité apesaka biso chance tolamuka lisusu c'est-à-dire que soki nzambe apesi yo chance wana olamuki lisusu eza déjà bénédiction ezwamaka na bato nyonso tu po bato mosusu omona aza wana ake koluka protection epa nganga ake koluka singa nganga apesi singa oyo eza mpona boye oyo mpona bato balandaka oyo te mpona boye alors mutu wana azo se tromper parce que mutu apesi yo singa ye pa alalaka bato tu balalaka yo olali okolamuka eske okolamuka soki nzambe apermettre yo olamuka olamuki sikoyo wana okomona kwa nganga wana na salime alors nganga salite bandeko nzambe aza likolo na nyonso tu nzambe alingi biso nzambe aza malamu yango tolobi ke zala aigle kati na nkolo parce que aigle kati na nkolo azalaka na komikitisa koli aigle amataka parce que nzambe aopambola yo apamboli yo na mosala apamboli yo na santé apamboli yo na makambo nyonso tu eloko ya liboso toloba lipamboli s'il vous plaît lipamboli ezali d'abord santé parce que tant olali olamuki nzambe apesi yo makasi wana olamuki etikali sikoyo yo moko oza aigle osani opumbwa osani okeye koluka yango moni batobi bato nyonso tu bazalaka ba aigle parce que mutu azo comprendre ndenge bible ezoloba oyo akosala te akolia te oyo akomprendre ndenge nzambe alobaki akolamuka akende koluka ye paza aigle mais différence eza aigle kati na nkolo ntango akozwa akozala na komikitisa akozala bilobaloba te akozala humble akozala bien makambo na ye banosala yango ezala mpona komimonisa na bato te ezala makambo moko ya sese mais aza likolo donc ndenge tolobi aigle toujours kati na nkolo parce que Herod ntango ayokaki ke ndenge eza wana Yesu mokonzi moko akobotama akodomine aza makasi epi ntango ayoki sango ke bafukameli ye bamoni likolo efungwami baétoile bani abi non c'est que moto oyo azoya kolongola nga na bokonzi alors Yesu kutu azalaki na ye na ide wana pete azalaki pe ayaki te mpona Herod ayaki mpona kobikisa moki eza pe yo ozosala mosala na yo moto oza na ye azomona oyo oza kokera na ye alors oza kokera na ye te yo osala mosala na yo na ndenge na yo ye mpe azosala na ndenge na mais ye azotalaka yo parce que oza aigle kati na nkolo lo yango omoni fo kodiférenciaka yango aigle kati na nkolo azalaka na komikitisa azalaka